Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo. Salut Naba fidèle nyoso ya Congo Tek Tek TV avec Darling Love la kanona bambote partout place bozami la kanona bino yeyo mwana muluba botama mulubo ka sentiment na profiter na pe sambote na le big boss papa si Mutombo depuis allemand bote na yo na mon vieux Georges Djungo tete la ke mafumbe bambote na vraiment belé na l'homme mon ben Jean-Marie Mobenga solution na Bruxelles na ville ya Malines na Christophe Kola na Ukraine bambote na vraiment belé na Brigitte Savaneux maman na Chancel bambote na belé depuis Suisse na docteur John Maonzo bambote na yo toujours émission vous avez droit de savoir vous avez droit à koyeba lelo émission na biso tozo mais quand un peu kolobela sujet vraiment bakao et comme vraiment moi trop na ba foyer ya batu mususu tangu ozui bonne nandaku bonne nazana ba limite na yo ça la musala biso soto yebango bonne nazana pona kosokola peut-être mususu bilamba ya bana ko torsionner ndaku kosokola basani muke na kolamba sokeza que au salaka vous avez vraiment n'entend kolamba te mais na makambu oyo etali kozwa soin ya mobali na yo normalement mobali azal rôle la bébé moi si fois zwa soin ya mobali très bien biso soto ye bien ngo mais lelo oyo na baka mususu net na lisona biso tozo beta maman na biso azwa boy bonne hein? Maman na biso nandaku avant de la trop internet auta la TV auta la ba série asokolela mobali elambate ake même musika tina ba sous-vêtement ya mobali ba sengle asokola te nyonso eza boy kolamba boy to ba mama bisoko ye musala na ye kaka so tokoloba ye abotaka na ye na kopase butu na papa esili na ndako o nyonso etali musala ndako boy wana kaka bandeko et comme batamo boy maman a fongoli boutique d'habillement ni maman comme bima tango comme ok en tout cas maman nenga bande ko kende ko bimaka azoka tant lisusu ya ko s'occuper lisusu na mobali na ete liboso te daki moi bien mais siko pena et comme indesco mabe azo sous tenter to mobali nenga za ko la na mobali ko lambeto to la muki tango bo sali programme journée boy papa lelo kolia nini maman na biso ausa elango soute ya komi souvent zara moi si nde bate ya biso nde tokenda ba prière ba jeunesse moi si normalement a voter malikola mbete faut senga mbali no permission zara bongo normalement mais maman biso kitaka likolo ya mbete moi soko yipe ko kita likolo mbete te liboso mbali soko senga permission te mais maman na biso akitaka likolo ya mbete liboso ya mobali liboso mbali to lobia na kiti peut-être même a sokoli akei papa au monete oh papa au tiro sala ala ta na ye chemise za chiffonné ala ta chemise peut-être quand les a salité etali était yaka na suka sanza ozela ka msu peut-être cha papa mal à l'aise apese mbongo ba futi na moni boete façon maman na biso na zaleli et comme est-ce que moi na musala komi ko jouer rôle ya maman a rebondissé la papa déjeuner na tongo wana ko repasser les papa so pese ngika bongisa papa kola ndenge zalaka oyo mona pena bongisi papa kol ko yemo yebi ke mibali mobali azalo rola mwana te o memise pa mutu pa mutu wana ta kimio na mwana ko bota no mwana mususu bien suka mwana na mona mais mobali so simbise pa mutu wana kimi na ye ozwa ili soute o perdre ye ezaka bongo normalement papa la biso amoni ke moi si azo s'occuper na ye lisusu te papa akomi ko bimana bonne nzamba la rateka nde sala ka makambo ba vitesse ngo ndenge zalaka
mwana musala komi na zemi mobali azwi courage ayebisi mwasi alobi nga nabalelaki yo osokipe na nga osokipe na bana me nakoma omona ali tokoma okende na yo yo koma mobali nga nakoma mwasi baproblème kanda eza na bafoye mwana musala na nzemi apartir lelo aza su mwana musala te soko ondimi ovanda na ye ndako moko soko omoni moye te obima okende sikoyo bandeko naka wana tokopesa papa na biso faute oui na banina naka na oya naka mama na banana naka papa oui faute eza nango otango mobali na mwasi na yo soko omoni ke ezo marché te oza mobali okoki mpe kozwa décision makasi likolo ya mwasi na yo tomona eza bibali mosusu balinga te ke basi na bango basala commerce basi na bango basala ezala pourquoi po alobi ke nga so mwasi azosala na omona osokipe na bana na nga bien te nakomona mwasi wana akosokipe na nga bien te ezalaka nango mibali mosusu tomonaka omona pela mwasi atangi classe boye mwasi mosala eza te parceke mobali na elingi te alobi ke ndenge nga na bali yo boye esili mpo na libela oza su na droit te ya kosala mosala ezalaka nango mais papa ntango omoni ke mama aza na badefo moko boye ntango mobala na bamarraine wana ezalaka pamba te bamarraine bakoki mpe kokonseye bino mpo ndimi teke matata moko boye eza ya bolingo jamais kozwa pendant 5 ans loba basala makambo boye peut-être ya makasi na se wana oyo esengi ke ekobongaka te là ça se comprend mais oyo ezaki bamatata makambo mike mwasi aosokipe na mobali te osala mosala te kote okopesa mpe mwasi mosusu punition mpo mwasi na yabo biso basi tomekaka so na santi ke na osala eloo mo boye namoni ke mobali nanga si esili aokipe nango te esili napeze yo mais pour ani mwasi fo yebake mobali nanga linga boete ezalaka bien mais papa akoka kokoma na niveau teke ya kolinga mwana musala quelque soit mabe ya mama quelque soit nini eza déjà que omikitisi d'abord non na se moto aza mwana musala la yo peut-être aza na niveau na ote aza na niveau mwasi na yo te boy mamuso za ko sala ngo pona na sala ngo pona pese passe mais passe wana opesa muninga yo mo po mikitisi na yena onaka mama tango bali na ino na kananu ya mama nanu bana baso bazaka ke popo la nini mutu nyonso ata ozala makasi osala mosala te ntango okomi na ndako no osala eza te ke olamuki ozoyeba te na bandelela wapi na suka wapi okomi ke mwa mobali fo ozelo mwa mosala boye te mobali akozela mwa mosala ede yo peut-être asokolela bana bilamba asokolelako basani mokoma na niveau te ke mwana mosala asokola ntina basous-vêtement ya papa eza sous propreté wana ezani yo moko ni mutu atandi mobali na yo na plateau okabeli ye pena mutu mpo ata obima kokendaka soki koteka ozokende wana soki ofongoli soki boutique d'habillement eza nango entreprise na yo moko oya 9h oya 10h soki ezalaki kaka mutu wana akanaki lelo na osomba biloko ya 100 000 na kati ya magasin oyo akosomba nzambe ni mutu atindelaka bato bakilia pourquoi ezalaka ke bafemme d'affaires ezake nzambe nani mosala ngeke liboso otinda bakilia boye ezala po ani avobima na ntongo kosokipe na papa ezaka ateke yo telemi likolo ya mbetu okeyimba moko pu obimi oyebi te mobali nanga alata chemise ya couleur nini oyebi te senglo alataki eske abandeli yango combien de fois yango ozomona lelo bato ebele bazoperdre mabala na bango mpo nini konéglige so na kobenga négligence eza na eloko konéglige na bolingo na oyo konéglige te mobali alokola mwana oyo boti so néglige ye oyebi osokola ye te nini te à la longue soki akoli akosala nini peut-être moso ozala na basolo bien te na nzoto so obokola mwana moke eza bongo normalement eza nde mwana mobali so oyeba obokola ye bien te akei mpena kote mosusu ake ayebo ya longoli sapatu mpena basokoli ye makolo
Okutani mobali mususu o batike non ozola lisa mobali na drap combien de jours après une semaine de sokola drap les alaté quand même atala biso moko nanu boye drap na yo ozola lela okosana on peut pas même une semaine au sokola parce que ba nous a na grippe pas tout le temps pour la nini ozoko ko s'occuper na ndaku na bien te o mi pesi trop na mbongo na suka te. Non, on peut pas dire que moi, s'il faut avant d'aller la mobala yela. Et ça, on a se pela na baluba mingi pe non mon avait ba na mambo na mama vanda zela ngane yelu ngana ke ça. Mais il y a lelo yo ça sous bongo te. Moi na musala boko. Po mona ba misala ne belé bayaka ya moi musu sata ndoki envoûtement tango la mina mobali na yo. Msusu envoûté biloko wana oyebite msusu pe acheli ekisi oyebite to ba makambo ze belé lelo ko se retrouver na monde si je savais hein soki na yebaki boy bana misala ba comment ba patron e belé depuis mon kile bana ba masolo ne beta ma vraiment moi trop pona nini négligence. Ozwi nyonso ya yo otandi likolo ya mesa mwana musala yo moni eka na miso oyebi na yo état d'âme na yete nini te opesi ye confiance en 100% vraiment maman na biso ye moko ne mutaka bili bala na ye akabili bala na ye moko pona nini vo ozaiki na diamant na maboko ozoza yo somola diamant basimbisa mutu obita yo simbela ngai kende nazolanda yo atikali pa telemi na ozela eza normal te toye ba parents na biso fo bate akabiso tango tozo ya mabala mama boye na boye pona nini parents msupa koza nazoteya mwana nenga zabwa leka na mama na mutu. Oui, pour ça maman me sous lobby na ye mais oh moi non ça c'est le contraire oh maman na ye te yo zo mona batebele bazo ko ela ba problème o balane na mobile no bien oh tika la sœur à quartier et comment loba oh la tsanga nini ngape na balaka na vie o balaka le temps passé ne revient plus et ça soit lo morote pour le bateke ngana moi ça libala te o lobaka ke ngape na balaka o la kisangani pona ni biso mon mto saka na ba vie na biso na maboko. Oui et mon quelque part ba bien fait muso ezani na soki pa na mobile na nga bien tala mobile ke ina ye pe na peut-être muso bo beba ni bo boyani akei na ya vana bi te rit na nga za boete. Et ça va bon normalement. Yo mobile ke pa mbanda msusu avandi na ya kokoyate. Et ça pour anine parce que a omona ke kuna nazara mal à l'aise. A ndeso na ye ko pema. Mingi pete ezala nango pe boyete ko lobela na kana po msusu loba mi bala to ngeli bango to sali nini. Bon peut-être to ye na kana mbele msusu mo pas na ndumba. Ani na kindumba alingi na ebasi na ebele patata eza nango normal mais na ka oyo ozaki oza na mobali na yo alingi yo soko kozwa soin ya ndaku na yo te otali peut-être mususu ndeko mwasi mususu asokoli elamba mobali atie na singo otali na ba chemise na maboko awa bokola chemise oleli pona ni oka mususu alo bambali ngai pa na biso na banda ko sala musala te o banda osala musala te mais tango ye oboti okomi mama faut s'occuper na bana faut s'occuper na mobali yo ko chate ke kibebe ozaki na ngai pa na bino tout le monde arrête mususu de pa bango sala musala te tango alinga bala basaini mama na komo ye ko lisemba mbango msuma mbo ataka koye ko lisong bangu mwana nga balamba ka boye basokola ka lamba boye soko yo moko pe soko za na osali no effort te ya ko sala eloko wana ke nga pende na nzabo na yekola osani totika ko kabara mibali na biso po boya ko pesa ka ba deuxième femme faute ba deuxième femme msupe ba na wana ba faute msupe ba na ba faute
po jamais mona ke mobali et moi sinde pena mutaya olinga mobali ke comme sanga deuxième femme noté ezaka mobali ndalinga moi si bobe ça biso ba faute te tant mobali no alingi moi si libanda faut se poser ba question tout na ke ni ne sali ke mobali nanga bima libanda ba problème mino bozana na kasa ndaku mbana sous deuxième femme mona yeba kite yo moko ne mutoka bilibala na yo ya ezaki oza mobali na maboko tango monika zui deuxième femme okomi olela lela okomi osala soki boye soki boye pona nini yo moko ne mutoka bilibala na yo te ba foko bongisa ba ona bazana na berrer wana o ezaki ozana mobali ozoyeba ko s'occuper na mobali te mama yango otutali mina émission o landa o ngana ba ko tala ngate o ba ke yo darling obala te na bala te mena na kwa libala c'est ça ezala nango petit obali te me naza epa nanga nana ndako libala mena obabali ngate ezango normal to balaza déjà que na sina yebi ke mama nanga to ndolonga mama nanga yebisenga boison sebu to tika ko sala berera na poboka ko condamner ba deuxième femme ezango na sens te mingi pe mama so moni ke mbala koki na ena nuté obi ke pe moi si mo yeba ke mbala nanga ninga za baza faible devant basi naza tant chez la mbala nanga moi si nanda kuté surtout que ba nani bonne no chati na caractère nanga darling na vana na mutute na ocha bonte na bunda na musa nanga la salango po ni po da boy mokile tu nanga oza zoba okabatno so oke oyebisi mutu kam no boyebi so ke mama yo mako de muto teki okabili bana na eza bongo vraiment botika kokaba mibali na bino bo il faut na ba limite na ye oye osama ramne quelque chose voyageaka quelque chose ozana ba faire oyo salaka otekaka nini avo bimana tango faut s'occuper na papa otikela mbali na ote boya s'occuper na ye moni ne kolambisa moi c'est loko komele lelo pona nini azo vivre na ignorance et ça nini et ça na ngwe loko te lelo to komi wa merci beaucoup analyse am soto ngato sa na bino le yango lelo ba commentaire na bino bo pesaka ba commentaire bo pesaka ka ba conseil na bandeko basi mususu bazo sala makamoko ya bongo. Un grand merci à le big boss à papa si vous mutombo. Merci papa mbote na pretacolor ngasa mondele docteur John Maunzo na France bambote na ovome bele Christophe Ikola na Ukraine bambote na yo Jean-Marie Moubenga solution na poussé na ville ya Mali. Vraiment na bossé Marie Kabala depuis États-Unis. Un grand merci à notre réalisateur Metiti Monseleb Somsa qui toro makas mais malé mais tout le monde check. Kongo tek tek TV Yasiba Mutombo. Kongo tek tek TV Yasiba Mutombo. Il a yese na Congo tek tek mama Yasiba Mutombo.